Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Toko bakaka na makambo papa Patrick ya pasteur Patrick kande bomuna oyo nde ezalaki veye mortuaire na ye bandeko na ngai na memeli bino video na moi retard kande ni boyebi tala kaka. Donc ba makambo nyonso tout tozoki yango na butu makasi butu penza makasi. Donc yango esali ke biso pe to memeli bino na moi retard ya muke penza ezalaka bongo bandeko nanga wana nde baolela pasteur Patrick wana eza ba famille eza ba connaissance na ye batu nyonso tu bazolela. Donc ezosala pasi pe mawa bien que ba makambo ezobima nango kilikili ba secret ebele ezobima ba vérité ya somo ezobima. Mais papa Patrick na minute oyo aza na lisusu te. Donc kandenge boyebi molimo na ye prière na biso ezaki molimo na ye epema nango na kimia nyonso epema penza na pete nyonso wana penza nde prière na biso bandeko na ngai eza pasi yango toyebaka ndenge nini ya kotambolaka surtout na se ya moi. Toyebaka nde nini kotambola na se ya moi bandeko na ngai parce que liwa eyebisaka mutu te ke non azoya to na koya lobi ekoya koyebisa yo te mais ekoya nango wana nde ezalaka phénomène surtout ya liwa. Baolela tala mama alati robe ya jaune ndenge azolela wana ezalaka bongo. Ata soki bamwa mobulu ezalaki na famille mais soki mutu akufi mwa mobulu wana totiaka yango nanu mopanzi toleli nanu mutu na système moko kaka ya kitoko makasi. Vanité de vanité, tout est vanité la famille boyebi. Donc toyebaki ba makambo nyonso tu ezala ya malamu ezala ya mabe o tosala na se ya moi. Vanité de vanité lelo tolobi Nzambe akoki kobenga biso soki etamboli na biso eza bien te pa ya Nzambe. Donc ba conséquences ekozala nango ebele ekozala nango kili. Donc biloko mokili be otikala nango bambongo bamituka bandaku banini ba succès nyonso tu eotikala. Mais foka toyebaki toza bapaya sur cette terre, nous sommes des pèlerins surtout sur cette terre. Donc total la marche na biso avec le Seigneur eza ndenge nini eza malamu to eza mabe. Soki eza mabe en tout cas na senga na yo ndeko ozolanda biso na minute oyo bongisa etamboli na yo bongisa marche na yo surtout na se ya moi parce que liwa elakaka mutu te liwa signalaka mutu te liwa pe eponaka mutu te ke no yo okufaki lobi lelo mutu onde akokufa te. Donc liwa eyaka nango okita omata liwa ekoya nango ekoya koluka yo na système nyonso. Donc ya muke kaka la famille tolingaki to partager na bino bolandaka vidéo ya veillée mortuaire ya papa Patrick ndenge ezokende. Merci beaucoup.